Boye bolam na flash mokona lelo 5 août 2024 boye ba été nangambo ya graba nukuna na kwilu plus de 5200 déplacés déjà bazali kokima bitumba ozali kosalama na ba milice mobondo boye ba été mingi bakeli ko batama na bagata to na mbandasai na ba condition moko ya mabe makasi selon déclaration ya mwana mboka Amédée Mbangambuma ozali administrateur ya territoire. Et sali mikolebele mokonzeko le Congo Félix Tshisekedi azali libana mboka na makambitali santé eninganaki pe ezali malamu te kasi motuna o bayi mboka bakotuna mboka etikali na banani parce que bayi batikali na mboka bali komema mboka ndenge bango balingi. Mutu azali kosala loi na ye kasi makambo oyo population ne bayi ko subir pas peu souffrance oyo depuis gouvernement et kota pe et banda musala kino lelo oyo solution à peuple za komona nate na genocoste oyo tiko salama kuna bayo ba ete population bazali trop de na absence ya président ekolo Congo bazali ko senga toujours ce qui moyen ezalaki selon maloba ya moko ba imboka et sengalaki ba autorité ya mboka ba reporter cérémonie oyo jusqu'à ce que mokonza mboka kozala disponible pour présence na ye elingaki e éveiller mokili mobimba kasi pona nini basali yango kaka na absence ya mokonza ekolo yango nde motuna to tikali kaka na genocoste population baza ko exiger na ba criminel nyonso oyo basalaki génocide wana balzala liboso ya public kosenga pardon pona ba acte o bango basalaki na peuple congolais soki te bakolimbisaka bango te. En titre de rappel boy ba ete kino mokonelelo ba MV3 bazali toujours occuper mabele ya RDC malgré ces effets o etiko pesama nzokande ba territoire ebele ezali kino lelo na maboko ya MV3 gouvernement congolaise to ebite bazali ko umela boye pona nini pona ko récupérer eteni to bitene mabele ya ekolo Congo oyo ekangami na bapaya. Affaire attaque ya résidence ya saint président ya RDC Joseph Kabila boye ba ete 22 individus bazalaki liboso ya ba juge sur 65 oyo bazalaki na kati ya marché yango nzokande affaire oyo zali kosenga il faut elandama na ndenge esengeli po boye ezali kitoko te na kati ya mboka oyo to ko déclarer démocratie mais komona makambo boye na kati ya mboka kitoko te. Ba retrouver nzoto ya Gisele Kasonia ozali ancien journaliste kuna na radio Ipendo Kivu na stade ya Butembo kasi selon ba constat bandeko basali nzoto yango ezalaki torturé par des inconnus na yango association de journalistes en danger balobi bakotika makambo te il faut balanda ba quête oyo tina suka. Problème ya santé zali kotongisa yo docteur Kabe azali wana spécialiste de maladies incurables azali kobenga yo malade 2017 mais la qui pe na TV na ya qui pe na ka mardi mais pas qui ça pesa qui na meli pe na ki malala na cancer estomac pour la maladie à cancer nini yango de gorge et puis on flamme Covid ba o vient de faire na niveau à gorge wana na sentir que tu tiens des besoins